natalela moto te obelese masiya o natalela moto te obelese masiya o nga naluka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asalaka ngai nabelelaka ye o nzambe oyo ngai nabelelaka yo shwa masiya o ntango mayele esilaka nabelelaka yawe o. Papa ke wapi moi pe ba yo bombela biso mama est-ce que luki penza bieti na zamba na kuna azate mokwata azate nzambe na ngai mutima papa ke wapi mutima biso zanga papa lokwa ba cheka bo ko sala ngabo te ko te vumala la tena ndako ibandi no ndeni makambo biso ibanda ndeni papa ke wapi ngo vraiment bani babenga to lobi place ozali sikoye pa lobe lote akobenga na nini Tanga kakombo nanga auto. Si je fais un tour, ils attourent. Hein? Je suis au méchant. Mukwata, au méchant we panani. Kujiwewe. Au méchant we panani. Kujiwewe. Nangai? Mukwata banda mukolo nini? Yo bandi ko découcher ko lala na ndako te ndako ya yo ekomi ngai. Ndako zolala na mbeto ozaki na kikuku. Okolala libanda te ozwi mbetu chambre otiki chambre ya yo oke kolala wa okoyebisanga lelo okoyebisanga bisiko kei mukota sino te na koyaba mbe malembe na jo papa est-ce que woyo uza kusala ngana ko kuvanda na ndako oyo papa nsini maman yo aza kusala est-ce que moi je peux me mettre ici musubo yo ebo mama pasali onini yango mwani yanda koni yo vous avez traité d'une manière. Je ne peux pas me mettre ici. À sa moine ni yo. Vous avez même si basse cantine ya monen. À sa kusala misala. Vous avez bâti. Vous avez maltraité. Comment? Ataza ferine. Ba ferine. Bazaje. Baza ku soutenir bangwa ipa ya por bindu musambaje. Pourquoi yo ko kuzala na mtema ya kusunga ndako ni yote nasunga na sala ni mukwata ngande problem nangeza olali wapi na kuyebisi yo tiyo ukuteka kuderange mwana hao utika ye calm ngape na kume kulalo na ndako calm lutoko suki ujengeto lutoko chichampa mama omni papa zoloba eloko nini yelinga ya ce n'est pas logique. Moi, il y a un vous traitez d'une manière comme ça. azokanga pe yango moni bazobetaka nga msupe soto tali bien eza pona papa azokanga lisusu attention kutanga kakombo ya papa je vais te taper un coup de bas na lemi makambo na ujumuka kaka kesoki nga natiki komaltraite bistrela eboyo maltraitaka ye mama kolakisa mutu mosala eza komaltraite ye nga nasala mosala yo maltraitaka ngai mama papa mpe ndira oraisonne sou bien te akomi na ka ya strela seke mwana naza leti papa to docteur. Mais on a porté un objet à Moutasate. Ouais. Au sein de la ville. Oh, docteur. Ok. Non, le n'a beau tour. D'accord, docteur. Tantine. Problème? Non. Bonjour. Ah, excusez-moi pour le dérangement. Moi, beau garçon Mwanza. Merci. Bon, docteur beau garçon Mwanza. Merci. Vous comment on a? Strela. Strela. Wow. On va dire l'avenue.
naoleka na ngaka nafandi na bino te me naoleka Où tu es? mituni ebele boye ndeni. Bon, en fait, na côté à collègue na docteur, na kuti été, na kende bisika azali na moni yo. Na sepeli no makasi. Ministre là. Merci beaucoup. Bon. Na moni yo pressé. Ofandi wapi? Kutu na bon kwani. Maman, na sepeli ko la relation na yo. Ok, ça va. Nga navani na ONG moko ya mwimba te ya place. ONG? Oui. Okenda kotala bango to ovandaka wana? Navanda kuna. Ok, eza wapi? Eza kaka boye na direction oyo. Direction elandi wana? Deuxième avenue. Eza kaka quelque part wana. Ovanda kuna pwani? Longue histoire. Mais yo kaka ke navanda kuna. Pesa ma numéro alors? Komi suba numéro de téléphone. Non, on a pas ça sur la naï. Je serai là. Merci. Pardon. Allo compagnon alors? Te. Non, ok, na nga eza na musika te. Na expliquer o te. Je serai là. Où ça même moto alors? Ok, merci beaucoup. Na oswate na komi na ngadi. Ocha même crédit. Te vraiment Olympus merci. Na ngwa so ba. Avec ça moi me so ba moto. Hein? Donc va que ça ton ka itana ko so te pose na ko so ma moto. Donc ba si ça ko la ma ko so ma moto. Et puis, la personne dans mon lit. Donc, on va dire que tu as 13 heures. Tu as 14 heures. Moi, na moi, ce socolité. Il faut na ma moto. Oh, Yaji. Marina. Maman. Oh, vai na ngai. Ya. Oh, vai na ngai. Tu sais que le téléphone photo. C'est là, ton coup ça. Eh, yes. Et c'est où tout na motema na ngai papa. Ebele ya mikona kabwa na mwano nazoyeba te aza wapi ezali nanga banuka merci pona oyo sali lolengo batelaki ye akendaki na bomoi azongi na bomoi tika lisuma bele oyo nzamba yebi na kozonga epesamela ye ndenge olobi na makomi na yo esika toniati epesamelaka biso na bondeli boye na kombo na Yesu Kristo Masiya pe na lobi amen. Amen. Likambo nini? Dans le restaurant, tu as besoin de problème. Mais c'est pas tout est mal. Pourquoi? Oui, c'est problème. Tu n'as mis ça déjà quand même. C'est là. Batbazoleka, Bazeluboye, ce n'est pas bien. Ok, ce n'est pas grave alors. Je suis là. Ouais, na bien akio. Je na kuté na yo. Na mona ki na sepla no makasi serait là. Donc comment na mona ki yo jour wana na ebité. Na zale so kimiate pour na strela. Et on a bien akio na bagité. Faut te kuté na to solo là. Strela. Na lingi yo. Na zala bref. Bana premier jour na mona ki yo. Na so à l'est. Ce que permettre ngai au pesa ngai chance de vivre na yo. S'il te plaît. Vraiment bon, na évité son le bani ya liboso vraiment na plus non merci pour na courage wana ozwaki. On banda les jours to kutana na yo ba liboso wana nandi to kutana merci na pour na courage. Non, ngam na pesa merci. Do permettre na to kutana. Merci pour na courage wana. Vraiment
kotala yo kaka boye te nga te foluka moto mosusu nga vraiment esimba te nde na omona kaka boye oza lokwa gere bamibali mo boye donc olingi mwasi lelo mba moko loko bimi na ye bon nga mama na nga va kufa yo sanga Strela yo ndongo oza bongo fo obala kaka vierge na pardon Strela oza vierge. Oui, naza vierge. Strela, s'il te plaît, eza ndengi ozo kanisa te ki apparence na ngai naza jara ba tonton oyo ba jeune oyo ba mbriaka ba si non. Strela, je jure devant mon Dieu. Strela. Téléma na yo tonton téléma. Téléma. Eza ba ref na nga na loba. Nga. Nzamba subanga. Nabala mwasi oyo aza vierge mwasi oyo nga nakozala na ye nga mona kofaçonne ye eza nde yo oyo nzambe atindeli nga pembeni. Pardon Strela, naye na vino mpona kosala baaventure te, naye mpona kodétruire vie na yo te, me na ye nde pembeni na yo po topartage bolingo asolonga na yo ozala mama bana nga nava na yo naza responsable naza docteur bazo oblige ngai il faut naza na mwasi il faut naza na alliance nafukoli pour la deuxième fois pesanga chance wana nakodecevoir yo te nakozala na yo tisuka. Pardon Strela, pardon nalingi ya solo. Strela, naza prêt osala nyonso, naza prêt omimanga pa baboti na yo, naza prêt. Naza baboti te. Pardon? Naza baboti te. Comment ça? Bon, dernièrement, tout le monde a eu ça que ça longue histoire. Nga navanda no feeling. Naza mwana moko mama nanga kufa. Tika nga na mboka na maboka mama kulutu na ngai. Mais pas mama kulutu na nga na fanda ki vraiment lokola mwana ndinga fanda na baboti te. Mama kulutu na nga na nyokola nga makasi. Yango esalaki na kima na bima na nga boye na kini. Na kini navandaka na ofena ya mwimba Tersas nde na yebisaki. Ouais. Bango nde mutu bayamba ngai. Bon, kotala nde ngoyebisi ngai. Oui, naza d'accord. Mais naza ba condition mibale ona koko pesa yo. Quelle condition? Condition na ngai bosso ezaki. Okoko simba nga ta mukolo moko te jusqu'à ce que okobala ngai kande ngolobi. Et condition na ngai ya mibale. Pardon. Strela, je suis d'accord. OK. Merci beaucoup. Strela, nazo libo na bolingo solo. Na protéger yo. Tinga na honorer. Merci beaucoup. Et deuxième condition na ngai ezaki okondima soki obalinga na ndako na yo na vanda na ndeko na ngai. Pourquoi pas? Strela, pourquoi pas? Merci beaucoup Strela. Et ça problème té. Hein? So lingi mwasi, fondima na vana baboti na ye tu. Désolé pour baso invité. Ça problème té. Merci Strela. Azé moi j'étais mobile. Ndeko na nga za mobile mais azandundu. Ah? Azandundu. Oui. Ndundu. Ndundu. Azandundu. Mais pourquoi m'agiter mes poignets? Non, ça va. Ça va. Oh, c'est pélité. Ok. Ok, Strela.
Ok. Pesanga même une semaine alors. Non, bien yo. Non, bien. Non, 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 ça va, Strela, ça va. Ça va. Ça va même une semaine. Non, bien yo. Ok. Même moto alors. Bon, c'est pour toi, Strela. C'est pour toi. Désolé. Bonjour, bonjour. Papa. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Bonheur, on joie qui t'y connaît. Joie qui t'y Ah, non, mais on est bonjour. Là, c'est là qu'on a mis le petit retard. Oui? C'est. Là, j'ai le là, il y a pour ma bise. Voilà, vous êtes comment là? Maman bonne. Donc, la semaine, nous surprise. Casse. On a fait un bien la binoté. Maka pousse que moi, moi. J'espère que vous avez au soleil déjà. C'est bien, non, là, c'est bien, madame. On a bien été, maman et Waouh, moi c'est tout quoi. Non, maman, non, na tout na te. Oh. non, vous êtes comme à l'aise. Oh, ça, on a beaucoup de kilos, c'est normal. Maman, bota. T'es nan na botité, maman. Naza mu Congo. Nga Marina. Na Elbia Bingi. Cadet de la famille Bonheur. Ok, ngana. Donc ouais le nom mobali ya. Maman yebi sala déjà to kabola. Ya ji mobali na nga. Bonheur mobala Marina. Continue à parler na. Boy ana leki babala na. Mo sabana. Na pekisa kama kama mère ba. Maman, est-ce normal hein ko bota ma basi mi bali ezala ka. Je comprends que yene mtala ndi jitu kwa. Donc, tu peux affection. Donc, aussi, moi, je vous ai dit partout au Tamboula. Maman, je vais vraiment de l'autre pour passer journée à on a payé moi Snabino. Parce que les abonnés n'ont sous na tante pour nous ça on pressing à maman kasi foka. Ah, il faut bala ça kasi bona pour ce que zo ba tata promotion ko zo atteindre. Ah oui, voilà. Donc Monique non. Na Robert na ye. C'est quand je la maman. Kasi yo Marina bimisa pondu se meka ya tuta ponduti. Otia ngokuna. Biso moto tuta la. Ah, c'est meka bongo ya bandeli kalamba. Eh maman. Maman wana musana baba pondu. Bango pondu. Oh pondu ma des pondu. Musana bon. Bimisa pondu te. Tout était maman. Moi si na bino ayebo tikala. Eh, to tike na pona lelo. OK les mamans. OK. Eh. Kasi nzambe azolokumoti. Oui, nzambe azolokumoti. Namoni moi sa vie là. Mais Nini susu? Olobi bien okutai na mwasi osepeli naye. Sike comme si on a mena kati. Mais on est abota. Eza nini? Eza na ba condition apesa ki ngai mama. Mwasi ba ngba bala ya na condition. Aussi obi basi modèle baso to na Kinshasa. Mama. Namboko kumona mwasi za vierge, eza facilité. Asa vierge? Oui. Vierge. Vierge asa ajni. Asa na 25 ans. 25 ans vierge.
Maman, na kumisa ki nzambe to Comment tu n'es que maïe? Moi c'est ya vierge. Ah, c'est moi, c'est la vierge. Merci Yaya. Na mboko. Bazala raté. 25 ans vierge. Dalmai, ta modèle au cabo. Maman. On le bakoute que maman ngabe na vierge. Maman ta yo moko penza. Maman so sala ezaka bien. Te lo ba ko bien. Lo ba no pika bon we miso ba leki na ba yaya. Ata yo moko. Bon, c'est quoi papa, pour toi ça vierge. Comme une condition après ce qui ngai. Na kosimba ye teti na kobala ka. Oh, kasi bien, très bien. Moi Papa, moi si yewana tokobala, asa colonie. Toi qu'on a pas sorti yebe colonité, asa congolaise. Tokobala e. Wana condition liboso. Tanga bisenga bongo maman. Na siple na komisa nzambe. kasi mela te me kita des choses moi si. Asa moi si. Te honorer, ça doit calmer, ne t'en fais pas, te honorer. Toi ça dit. Te honorer maman. Oui. Te honorer, ne t'en fais pas. Toko honorer, te mettre honorer. Faut aider kaka, faut aider. Maman la ngai. Deuxième condition ezali maman. Tanga bisenga yango. Asa ndi na deux conditions. Ye pas mta ba condition ya nini so. Matanga bisenga ngo. Comment on peut si on peut qui mela kasi te. Esala nga pasi. Na melelo, pesa na melelo. Kana tisira ngama kuti na ngani. Tanga bisenga ngo maman. Na dinde même na terrasse. Esenga suna bali na sana tuwa va na ina ndako na leki na ye. Voilà. Bon, ça problème. Et ngeli ba yeso ko bala tan de kona moi si. Ah, on va la terre. Azandundu maman. Quoi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yo ko na ndo. Okobala yete. Eza mosi okona lingine leki yende azandundu me. Bazana makila bandunu. Bon condition a pour so Maman est sopana. Yokanga. Yokanga bien fongola matono. Matono eza fantasité. Maman. Bon garçon, oyebi bandata on papa saka na bomo. Biso moko to yebi na betela bino masolo bandu ndundu azando. Voilà, c'est la sorcellerie. Yo bando botomo so mone bimandu. Ndundu azando ki munene. Eza ba condition a pesika ngana non na répondre. Asa moi si keno ko yebise non. Keno ko yebise non. Lo bane mama botinga. Et tu sera comprendre. Arrête-toi. Nani? On va le quel comme tu me ça ensemble. Asa dada. Au nom de Jésus. Na ko monena si. Maman comment na moi si Maman la asa ngai. moi si to ko Asa makila bandundu na nzoto na ye. Hey. Soki asa ndeko na ye, seka asa na baserne wana ya bandundu. Oui. Soki obalani na ye lokola oza pembe. Akobota ndundu. Okobota ndu. Yesu nom de Jésus. Avant que ne wese faut signaler. Là que ne wese laisse le ndundu. Soki asa yolete, okomona ye na sima we. Jésus. Yoki Maman mani. la ngai tikala oka moi moi ça basi baze belenga la oyelo moi si awa. Na yela basi awa ofinganga. Ele moi cité. Maman. Tala. Ndundu. Bon garçon. Hey. Na ndako na nga, na libota na nga, na famille na nga. Ndundu jamais. Never. Si la femme mène dans la mais quand tu as pas un ndundu. Rapport est ça nini? Et katana. Rapport est ça Hey. nini? Et katana. Ah ouais. Maintenant la Basi condition. basi belé. Omoni na maternité so okeyo omona ke basi ne ba bota bakoleka mibali. Basi wana kutu mama yo sokolo musika nga na yela nga na basi awa. na musala mutu est finalement. Asa de viergeté. Bata mama so ko Petit frère. so ka sa vierge solo. Yem sa Virginie na ndundu te. Yem sa Virginie na. Kasi yo Virginie ya biso maman. Malobi ya bomba virginité na ye. Ah, voilà. Et ça dit. Ah. Et Anine. Ce qui Virginie na le Virginie ka camarade yem sa kamana ndundu te. Ah, yem sa kamana ndundu te. Virginie. Ata yo moko. Tala ko be mutu. Balo bo makamu susu, yo komla makamu susu. Na combat, na combat. Pomoni na combat. Pomoni na combat. C'est na pe mkolo ya. Oko makarata buzoba. Na makio te na oloba ndre na yo. Ndundu. Naka kwa nani? Ah, La famille nani? le malade ne fait pas seul. Elle qui appelle la condition, à ce qui est kindundu. Yangona le malade ne fait pas seul. Quand c'est la condition, moi c'est la condition ce qui est kindundu. Yangona tout. Yangona le malade ne peut vient pas seul. Oh, Zamba bolingo, mais danse. Zamba bolingo, Nzambo. Nanzime etikele kabongwe. Que spécial pour mona mokonzi. Biloko nde biloko. Organisation des aïe qui tout quoi. Ata ya mec toko Voilà on boit qui makasi ngana. O ende zalaka. Ota monika bona bino yoka te. Bobe anga ndenge ezala.
robe ya voile siko ya sexy. Non yo katin. Okuto ya na bomi nzoto. Oya ngamo ko mukolo. Mati. Yo kapa. Ah, yango na lobaka mati. Mama. Esenge to la kaka. Liboma. Kandela nzambe. Kade. Amone te. Yango na lingi bino nyonso bopesanga soni te. To confondre mayele ya bato ya mokili. Ye, basi. Bakosalela ye nini? Basi. Tana ndenge diable akota na moto ya na bino. Alingaki abebisa ye. Me nzambo ya mawa alokoti ye. Nzambo abalisaka abaliseli ngai ye. Amen. Nde nalingi bino nyonso bolanda exemple ya na bino. Yango na nalingi bopesanga esengo na motema na nga. Nzambe afongoli nzela epa ya na bino libongi abongwami te. Amen. Nzambe oyo nga nabengaka esemba bilokota. Amen. Alokotela nga bino. Kasa longoti ya libongiti alala muta liboma. Nzamba pese libala. Nga pesu muta libomo na tika lisusu kala te na londa ya libongi. Biso batamitu tolakisa nzela malamu. Obongo bino ba mamelo oyo akobebisa. Na lobi. Wana eza makanisi na yo ya makanisi ya Nzambe. Vérité la mosiko vérité linge panza biso. Yo sala kerrer. Osala kerrer. Papa ani. Yo kasi ya libongi soki abali. Yo po bala ka. Ezango na ndeni te. Ah. Simba finama. Yo kunozo vivre na hypocrisie makasi ya metansi. Yo mwana lokwa yo ndemto na sima basango simbela basango basutani. Taki impolitesse. Na lobine, on vérité comme impolitesse. Maman, toza kuna te. Yo vérité pone comme ngolu oyo libongi azui, eza ngolu na yo te. Po landa kelo na landa ilokola zalaki boyango azui. Ngolu neza ya yo te mama. Mizindisa. Na wapi? To mizindisa na mabondeli na kolukelongi ya Nzambe. Po lobi pe yo lata nini voile ya sexy ozoluka wana. Wana mama à l'église mizindisa kilelo azaba sente. Mama na wo. Wana ye. Donc on hors sujet. Donc chaque fois c'est au solo là, yo ka ngaka ko chat. Yo pe chaque fois c'est au solo na yo olinga tenga na lo. Songa le malo bana ngai za mabe pana. C'est tona. Des jours mo mona ba mona ni. Hein? Ya kunga pena zako kama. Bijo. Papa. Ndakuni yo asa ko mona to koko yeba sikaza jito. Pisa na va papa. To we sombani mwana. Pisa na pardon papa bina linga olengela ngate. Mama to zanga ba jeune fille abandaka kolengela ngana zanga jeune fille. Sana problème ao. Mwana wa benda asa ko mona to. Yo mto tambula okina omona ki atate. Mama ya solo ngabe ejour ngoto moni te mama. Lobi na kebilanga. Nabaluki eloko moko te Nathalie eta ba makolo ndenge ezalaka ke peut-être ayaki ko sala tabilanga ndambo amonani te siko tokozwile wapi hein bijo moto ko kuyeba papa ngana iba papa sireli azape na papa na tika yepe na place wana na yepe si chef du village asa ko moni yoto penje na yebisa kabija ngai mama na mone kutu ba camarade nana o ba betenga nangena tuna bango kutu me na banga kina ngam suba ya obeta ngai komeka utuna bango te yo ke suko bandalika muna bango ba camarade na ko tona peut-être na lingi na ngato ko ba camarade on peut savoir azana epe mwana mukete azana epe mukulu le musupa zumu bani na côté libali chingani Apa bali na papa. Ayi musoka mwa bala tolie. Kwani bwa kuita pa bintu bya na kwa uto. Tangu mwana zako kenda kota jipala. Tuati dwa connect. Meme unji bwa kumanya. Yebitaka costume zaje. Yo kuswa maka yabwa. Papa boya za mwana mke. Aza mwana mke. Awoya kaka yebe adresse ndako. Umu ya muntu oyi batikeli yo azaka moko. Il faut que lokaye. Bolika mpete. Soka koya malamu. Soki ba continue libala malamu ekoyeba na kaka. Mukwata na kile bafufuna lia pardon na kanza kaka. Strela. Na ba moko baleka ka obosa. Je vais faire un effort na kumona kaka strela. Omonele wapi? Nta continue libala na omonele wapi? Jamais. Kando mbuna kema kama lili anasala makambo alekiti na ngai. Akuta jibala yebisenga to. Jamais. Papa. Yozo boya. Yo kutwa asiba liye sonda mu pasitela. Tambona ku clair.
J'ai quoi mon frère, je te dis, tant on a Monica Kotika na salle, na moni li bongi na voile, j'ai travaillé costume, na dit na kotika la souko la pâté. Ah bon. Bongi na ça j'ai te na bala li bosso na yo. Ali kam ton kana nzamba osuki ça, j'ai toi. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai toi. Non ça va. J'ai même fait les canaki très bien. Merci. Vraiment très très bien, organisation très bien. Batoubalia qui Meli et puis mariage, il faut danser, papa. Ils ont été à Souka. Vous savez, montrer maintenant la mise à l'état de maintenant. Famille, même comment? Il faut comprendre que j'ai toi banane le bosso de solo hein. Vraiment. Autant on simba il faut sentir. Ah oui, mais dis-moi. C'est dans la balle qui sont dans la balle de jour. Fait chaque à la parée là. Malheureusement, fille, on balité. Et si m'arrêter. On t'a lavé Jacques dans le fin de qui se on t'a lavé Jacques à Bifi, on lui fait la fin de place. Lorsque nous avons dit. Non, Moutou. Mais les balles, nous sommes parrain là. Nous sommes parrainés les balles là, bébé. On a fait qui on a fait la kit, nous qui m'a dit non, là, mais Fanny a la raison qui. Et l'autre on a fait la kit, soit la bali. Mais tu vas te mettre une minute de silence. Non, c'est le passé, c'est Dieu qui a voulu. En fait, c'est ça, moi, mais Libongi, au début, et le comment on a mingi pombe dans J3, à sa car reconnaissant. Parce que J3, depuis à Zoua, ce que taliba collègue très attenanga, mais à Zananga. Et puis, si quand la femme qui n'a mariage, je me disais, non, femme n'a pas de mariage à J3. J3 akina kuvandi sanga sika isengeli vie les a passé pour tout bossa dans la famille la biso parce que nga déjà du moins qui n'a pas déjà grand frère na biso na tsa ko dès que nous vivons bon vie ça les belé na kata famille na biso vie tout le monde ici moi boutique on a passe na c'est rappelé là un jour tant tout ça qui malade na papa vie qui surtout mais là qu'elle pour soit maman qui débrouille et ça non bon donc souci na nga lokwa papa biso zate biso le mbona na bon ça tablette hein azam ndo kodi eh et tika la kito pande la mo on continue fête mais OK bien va gabo chansa mote ya kana la dame docteur Branly nazo comprendre que banda tozalaki libanda na otuna yo nazomona imere na yo eza bien te imere na nga eza bien te par rapport makambo oyo naza nango ndenge mpe nasoya na omwa moke naza na problème mojo dérange ngai makasi problème nini oui nazwi mwasi oh eza o bon likambo mwasi kozwa mwasi yango wana fo dérange yo kozwa mwasi yango zo dérange nga te eza ke mwasi oyo nazwi eza na bacondition oyo apesaki ngai nandimaki bacondition yango mwasi na nga en fait na kongo oyo ya biso lelo ozwa mwasi oyo aza vierge eza facile te nzambe asali ngai ngolu na oloba eza facile te mais eza rare oui parce que nzambe asali ngai ngolu mwasi oyo nga na moni oyo na sepe na ye aza vierge c'est une bonne chose oui omoni na Kinshasa lelo ya nga pona nga nayebi te basi ya vierge et surtout na génération na biso tozokenda ngo kutana mwasi aza vierge eza occasion pona yo eza occasion oyo kotika ngo teleka il faut saisir yango apesi nga bacondition na ye na ndimaki nyonso oyebisaki ngai bacondition ndini ayebisaki ngai na kotikela kosimbaka ye te ntina kobalaka ye bisa mapete oui na ndimaki yango mpe oyo eza grave alobaki soki nabali ye condition ke ifo navana leki na ye ya mobali azana leki na mobali baka bango mibale na boyaki yango te ayebisi nga leki nanga za ndundu nayebi te elongo nini oyo ya grave apesi yo mpo na nga namoni condition moko ya grave eza wana te omoni eloko oyo bato bazokanisa ndundu eza kaka poso ya nzoto voilà mama na biso azolinga abi soki
azana leki ya ndundu wana na kotika la kobala yete. Pourquoi azolinga te? Pour ndundu azaka mutu lokola biso. Voilà. Mama loba. Sokola lina ndundu. Okolota ye. So ni okende ko suba, faut bouger, so bouger te que suba. Okolote obona ebelo na douche bodo suba. Ndundu sandoki, ndundu na moi amona ka bien te, ndundu. Nzambe na ngai. Omoni ngala oloba no boye. Omoni makambo nyonso balobaka wana ezaki ba croyance to bandai kokola nango. Mais tant que tu es okola, tu as ba conscience et puis na musalo susu tozo sala tu comprendre que ndundo aza moto lokola biso tozaka na différence à peau ezandire moto aza na peau noire na moto aza na peau neti ba biso boy. Siko moto aza na peau noire to linga ete peau aza na peau noire. Docteur Broly, so tu ndundu akoti awa ni bobe ndundu oui so akoti awa tu serein to bendi makila ba bendi même yanga ba tiongo na mesa ezandenge moko. Voilà. Yango moni na ngina lebisa yo yo zwa tan ya kosola na mama et tant que munganga faire comprendre que ndundu aza moto lokola moto nyonso aza pe na droit ya kozala na batu nyonso. Pourquoi tu koluka ba séparation wana? Maman linga sala nga nini? Non, ngapo na ngai na omona ngo eza ba condition moko boye, eza ba condition moko facile. Maman nde na bande kwa basi bazo linga te ba boy. Pourquoi? Ba ndundu te. Ce qui est dans les ndundu na bala fi wana te. Donc yo ko boya ko bala mwasi po aza leki ndundu. Azale qui n'est jamais qu'on boit kali kinaye. Et puis ma croyance wana batu bazaka nango ke o soki olali na ndundu avant que no suba il faut bouger. C'est quelle croyance? Qui se confie à l'homme maina talela moto mokiliteo maina talela kanzambeo soki na taleli papa lobi pakoki kukufa soki na taleli mama lobi makasi ekosila soki na taleli baninga suka bakodesevoir ngai ngayo yango ye otozalaka nazalaka pourquoi d'abord vous allez laisser entrez vous allez laisser na ndako copine na biso maman bobanda pardon bobanda ti venez ndako ya solo moi ça libala ma copine entrez français d'accord de longue date ya mwana prénom Nambi bino. Abo kota ko sa boteni. Oh, okota bobanda. Assieds-toi, ma chérie. Tu vois en français, ils ont français, la français. Quand tu parles en français, tu vas dans lingala. Assieds-toi. Ah, Vanda. Boni bino. Moi, même. Boni bafina bino. Mais koleka yoki. Oh, et mon a bien bio kwa kitoko koleka nga. Nga parle bala, naza à l'aise. Mais ba vie na bino na mitelengana. Ekendeni. Ah, libongi. Bongi sako. Ma chérie, na sopela ki bino déjà ba fleur. Bino pe bokolonga net skanga na longwe. Libongi omona na te, ozoyoka na te. Ni de no sangwe continue kaka. Kabwani. Okabole mona ni mona moi. Non, pour comprendre nga que ezali bala sika. Il faut na servir mobile nanga, il faut na pesa tendresse, il faut na zala na ye. Souti na citron. Mais comment on a les kinyo photo mona na radio. Te na mona na nga me botike la nga temps ya ezali bala na sepala mobile nanga yi. Na zawa, chaque jour na lota libala. Ah bon? Wana libala ngona ebité. O lota ngona ndoto na voix le loto lataki. Pardon. Ngata mapambo liko. Yo mangata recevoir. Sana kondima. Amen. Tobala. Libongi. Modèle yo sepelisa kinga. Ya solo. Et bongo couleur yo bimisaki. Siko elo mo kamisenga. Libongi azaki pe na abande ko banga to. Obala ka tombe so ba copine to éviter. Posaki très à l'aise. Bongo et bon aseki senga tamache. Bouye pe babina atante nzembo nzambe te. Yeka. Ndeba bibi. Ndeba bibi, moi ma bibi. Oyebi ke na lembi po anini.
nazeli depuis koyebisa nga merci depuis koyebisa nga ke obenga nga opesa nga réponse ti sikoyo ozobenga ngai te omonika nga mona bengaki yo c'est comme si ozomi d'accord te na bacondition na nga napesaki yo. Strela, premièrement excusez ngai na silence et tout nabengi yo te nayebisaki yo une semaine na débordé mo mokie olimbisi. Strela, nautela makambo mo boya niveau famille na nga okozwa ide te mais nayebi nde na ogere nyonso wana nazali responsable ya famille na ngai. Oza d'accord? Strela, avant oloba nazala déjà d'accord. Strela, na bacondition nyonso oyebisa ngai naza prêt ya osala oyo nyonso olobaki mpe nakozala prêt ya ovanda na leki na yo yango nya liboso na yebiso. Strela, pesanga chance nabala yo naza na posa na honore yo napesa valeur bato bayebaki te wana mwasi ya docteur beau garçon. Naza prêt opesanga loboko na yo Strela, s'il te plaît. Regarde-moi Strela, s'il te plaît Strela, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Merci beaucoup Strela. Soki sikoyo linga mbala yo boye naopesa mbongo epai ya nani tokende mboka? Jamais. Pourquoi? Nga nalobaki nga nde nazabi nakoki konyata sumako na nga na mboka te. Nayebisa koke na mboka nga na banda kovanda pa mama kulutu na ngai. Mama kulutu na nga degré a maltraitanga na façon moko nayebi te so na koloba nini. Alors koya na nga awa na kini bato basalaki ngage tre nazala oyo naza lelo eza mwimba Texas bango nde mutu bayamba ngai. Tina oyebi biso malgré ça azaka moboti na yo ana droit olia mbongo na yo. Strela, aza moboti na nga me ye ti mutu amemanga 9 mois libumu na ye. Mutu amemanga na libumu na ye deja akufa beau garçon. Nayebisaki oke mama oyo aboti nga deja akufa. Sina oyebi biso kaka kutu ndeko na nga na oyo nalobi te aza ndundu wana aza ndeko te nabotami ne papa moko mama moko. Quoi? Oui, aza ndeko na ngai propre te mais esengo oyo bazongisela ngai esengo bapesa ngai koyamba oyo bayamba ngai nofelina na bango yango natalaki namoni eloko nakopesa bango te naza na ngai na mbongo te naza ta eloko moko te oyo ngai nakopesa bango yango moi nandimaki nazwa ata ye tovanda na esika moko soki olingo bala ngai. Ok, d'accord. Mbongo ya libala na ngai na opréféré tokende kuna nofelina ya mwimba Texas mbongo na ngai wana ya libala esungata bango na biloko olia na nyonso esungata bango mpo bango nde mutu bapesanga esengo na vie bango nde mutu basala ngai jete nazala oyo naza lelo. Ok Strela, nasala nyonso wana s'il te plaît. Strela, regarde-moi s'il te plaît.
Eh, maman. Ya. Obi bato bazana niveau souffrance. Maman. Bana niveau souffrance. Mais femme mbana nanga. Eh. Elle maman na sozo c'est mon konini. Elle qui passe magas. Eh. Modela lele la kaka kalela kakolela montre ya ma miso hein. Ndinga ka figure na ye. Il c'est que ça n'a pas problème. Il faut consoler ça. On a uchi wapi? Oyo komi lokola mais moi si. Eh. Kasi naza mwana mwasi. Yabona ututikila ba biloko. Mo jitwa kutayibiti. Mon je dois passer un an à saler dans professionnel de tout mais modèle n'a pas félicitations. Maman. Modèle n'a pas si maman a bloqué pour gagner ça au seca. Mais au moins que longue de tout ça on dirait ça va problème à blesser mon belé kanika mon pété. Et beaucoup fait dans balle ça en gentil. Il mon a gardé. Et puis qu'il bonga ça les longues. Garçon na kepa ba tu misu na ngeza la kana on talon c'est pas ça ni. Eh bongi ya. Papa ndaka kuna papa. Quand je t'azana qui va na papa. Azakana je t'azana ndaku nezana au même dimanche. On sait pas ndaka J3. Kasi yo peut soutenir PJ3 ba lien peut-être dans la famille na bango yo no sani. Au nom de Jésus ba iso bazali. Kasi yo moyina lisolo angoti. Mama. Yo kanga mama. Yaya. Soko lingi ofanda na kimia na libala na yo. Pe o gagner libala na yo. Mobile na yo alinga yo na motema na ye mobimba. Mwana simba mama na maboko na umibali. Kanisa na ya kolia, kanisa na ya kolata na basemeki na yo. Yo koti na libota no komi lokola ya na bango ya mwasi. O komi lokola mwana ya liboso na place ya J3 na kati ya libota wana. Yo mutozwi place wana bazwi ya na bango ya mwasi. Merci mama. Eloko nyonso kozwa kipaka mama wana. Ndenge okipesa kanga pesaka pe mama wana. Ndenge olingaka nga linga pe mama wana. Merci mama. Omoni mama, ngale na komi mama. Ngale na komi yaya. Nde naza responsable betula nzomolo bavandela. Bilamba la ta sute. Mama, bilamba la ta sute kanisi na pesa on aide. Yo boza taille ba kona leki ni marina. Et puis yo za ka sera Christian yema. Ndako to mona na mutu. Mama tala biyema na. Biyema boye. Abiyema ba sambla. Abiyema na ngoni ba te. Nyoso la kwani. Rit. Nasina bisa nataka ngamo na kinai kwa nafuta. Nga ko pesa mo minerva te meta joke futa lai. Ngamo na dasha joke. Ngapela za kuto. Rit na lobi na futa ki. Omo binga na ngandi yo pesa ite ya fa. Dala. Kemi pa ko fela no yebise ke yali bongo sa pesa kingo. Fa pesa ngamo na. Tika na yo. Ngamo na sinele ska to kuta mati bongo mama. Dada plate. Mama na ke pa ku mo fit fit. Oh, ba place de bele. Ko seksanga tena makambwani. Mami bébé chérie. Carabo motala. Eh, maman j'aime bien. Natalela moto te obelese masia o. Natalela moto te obelese masia o. Ngana luka kelongi na Yesu ya kitaka pe asala pe. Maina belela kayo zambo yo. Maina belela kayo shwa mashia o. Tango maile sila kana belela kayo o. Papa na ngai ya kitaka salaka pa mimonisaka e. Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme. Ngai na talela moto mokili teo. Ngai na talela kanzambe o. Soki na taleli papa lobi pakoki kukufa. Soki na taleli mama lobi makasi ekosila e. Soki na taleli baninga suka suka bako desevoir ngai ngai ngayo nakati na libulu nazolelo ngai ngayo natelela kabande ko